ba député bandima élection électronique ezala manuel te pour na comptage de voix ezala te kola Kabila na mutema mabe na ye akataka bato Martin Fayulu azui bato oya nomaka atie bango kuna lelo ya tala résultat ba pesi peuple congolais toyebisi bango boye rentrée parlementaire ezali le 15 ko yo moko lobela biso allemand d'Afrique et comme na Congo na comme ça ba jeune congolais ba millionnaire tout moni yango te état de droit les peuples d'abord tout moni yango te boko yebisanga bino bat bozana ba communicateur o bozana na sanitaire et loko yo bino boyoko kuta na 200 francs boko msango na 100 francs ou bien na 50 francs boko yebisanga eza loko nini tozomona ka biso na ba télévision ba débat bozo ko sala ba do bino babula nde boleka kana ba télévision ba plateau wana biso ye wana azoki wa kweli na baruki na muka wana nani wana amatala na punda shamba seka wana bakati mkuli wana mboka na ibisaki yoke mandat ya batu oyo to gouvernement oyo eza gouvernement batu nyonso balekaki na copie ya Monsieur Chilombo, c'est-à-dire mutu nyonso oyo akotaki na copie ya Monsieur Chilombo esengeli azwa bénéfice na ye po mona que non Monsieur Chilombo aza souci à peuple te po mona que non Monsieur Chilombo comprendre déjà départ na ye alinga matcha salaire ya ba député wana matcha salaire bango pourquoi po ayebi ke bango bato ba votaka loi ya lokuta apesi bango déjà moral ba changer loi makambu ya sei wana tozo sala wana makambu ya ba comptage ya bureau de vote ya élection ya comptage ya bureau de vote par bureau de vote ba député babo yango ba député bandima élection électronique ezala manuel te pour na comptage de voix ezala te alors ba député wana po bandima esengeli encourager bango na salaire na bango apesa bango alaka ki bango pour que ba député ba sa motiver ba voter loi wana mais biso to yebisi Monsieur Chilombo biso to votaka Martin Fayulu to votaka ba député Martin Fayulu pe balia Martin Fayulu lokola Kabila na mutema mabe na ye akataka bato Martin Fayulu azui bato oya nomaka atie bango kuna lelo ya tala résultat ba pesi peuple congolais toyebisi bango boye rentrée parlementaire ezali le 15 biso to ko se préparer à conséquence c'est-à-dire le 15 wana tango ba député bazoya po bakota na Assemblée nationale bakokota peuple libanda bakokuta biso libanda Monsieur Kabuya tozo banga su eloko te awa nde toza boye to lokola bibembe déjà o ebimi na morgue awa banga su deuxième liwate to lokola ntaba o bakadi ya mutu akoyoka su pasi ya mbeli te na nzoto na ye c'est-à-dire mboka na biso po ezwa démocratie ya solo mboka na biso po ezonga na voix o esengeli peuple congolais anyokama alakisa efficacité na ye il faut de plus na lobi Chilombo za muyibi OK il faut de plus na lobi Chilombo za muyibi to lobi na yo boye si Monsieur Chilombo constate que biso tozo sala outrage contre ye apesa biso ba preuve asala au peuple azolinga soki azosala au peuple azolinga te atobenga nani Angelou c'est-à-dire ça muyibi yango to yebisi yo soki Monsieur Chilombo ke ko répondre maman Marie na Tchad alobi akotondisa baboloko nyonso pona bato ya opposition to yebisi ke makala eza muke akamatana martyr akamatana veme akomisa ngo baboloko po biso no peuple totonda kuna mais soki alobi ke makala akosi na ye moto na musu mwana mboka ya liboso pona makambo etali lamuka oyebi bien ke muto mayele abimaka ennemi ya bazoba c'est-à-dire biso na kati ya lamuka tozana mayele oye e dépasser ba parti politique nyonso alors politique o biso toza ko sala mikolo oyo ezopesa bango mutema pasi yango ozomona balingi nalobaka no mukolo moko mukolo yaka na chaîne yo
nalobaka na yo ke balingi bakosa division entre le coordonnateur Lamuka Adolphe Muzito et son président élu Martin Fayulu. Or en réalité des choses za lokuta biso to ebisaki bango bouye mutu nyonso oya kolinga Lamuka, c'est-à-dire andimi peuple congolais. Mutu nyonso oya kondima Lamuka andimi nzala peuple congolais. Na yango topesa bango valeur, topesa bango puissance, topesa bango légitimité pour que bazwa bokonzi wana ezongisa peuple na beauté nango oyo ezaki nango. Mais pona kotala biso na kati ya Lamuka politique eza dispersé te mwana mboka na ngai. Biso na kati ya Congo politique na biso Lamuka eza moko. Oyo eza na vision ya excellence ya le président Martin Fayulu accompagné excellence Adolphe Muzito. Awa toza kokende vers fin ya mandat ya excellence Adolphe Muzito. J'espère na mois octobre excellence Muzito azopesa ngwende alamo ya Lamuka na maboko ya président Eli. Ba combat na biso eza toujours noble. Ba combat na biso eza toujours fondé na kotala pe na kobundela démocratie ya mboka na biso. Mwana mboka pona likambo eta Lamuka mutako sayote na Lamuka ya pas de microbe, na Lamuka ya pas de soucis, na Lamuka ya pas de division. Biso na Lamuka to osalela politique oyo Etienne Tshisekedi atikela biso, politique oyo Lumumba Patrice Emery Lumumba atikela biso, politique oyo Kimpa Vita na Kimbangu atikela biso. Yango nde ekomema solution ya peuple congolais. Na yango nalingi naloba boye mwana mboka Kabuya. Ya liboso na koyebiso pona likambo ya Kamere, Monsieur Tshilombo tango a quitté Kamere na makambo ya bakization na ye, premier province au Kamere akendaki ezaki Congo central. Kokita Kamere na Congo central binzembo bayembela ye wana Kamere moyibi ye peuple ndeko na ngai peuple ayebi ke même génération na biso sili ataba o bakobotama bayebi ke nous avons un politicien voleur qui se nomme au nom de Vital Kamere. Soki Monsieur Tshilombo atie Kamere azongisi susu na place wana po aluka médiation na ba politicien mususu, c'est-à-dire azangi mutu oya kozala simana na ye. Parce que Mouto est bien mouyibi. Mouto ça c'est bodias public monde entier yebi bana mike mikolo ba yebi que non, celui-ci c'est un voleur. Yo soyez, osongi ça est-ce que makamana mtu a peuple sili na yebi soke azangi sikoyo mutu oyo ya kotiana mutema oyo ya kobattre campagne pour APC deuxième mandat. Yango akeko zo busu mouyibi ameka kosokola ye. Me baloba kaboye réputation ya mutu balongola ka yango te. Ndenge Kamera bima muyibi peuple ayebi ke Kamera za muyibi Kamera kotambola na langage musute au peuple akolinga na yebiso ke ndeko Tshilombo na régime na ye baza déjà tombé wana bakei Kamera elobeli biso le côté parce que tobi ke non Kamera déjà réputation ça nini ebeba message fort na pesi bana ba Congomani peuple soyons prêts to yebi ke Tshilombo a financé ba député pour bandima makambo élection électronique le 15 septembre oyo ba député bazozonga parlement bakuta biso nyonso na palais du peuple to yebisa député ke ozani mutu liboso a peuple biso peuple bato nyokama mboka eza biso peuple makambo na bino bosolo ba biso tokolinga yango te yango na bengi peuple congolais ya koza déjà prêt ya koza vigilant bana poto komba ekomi makasi bande ko na ngai c'est le temps. Na yebi ke kuna pe bozo préparer makasi. Mais botala na centre. Botala na soubassement, botala bisika bouta. Biso toza toujours wana, tozongeli makambu nyonso, tozongeli ba combat, tozongeli ba stratégie, collaboration toza sala kalawana ezonga. Poto yebi ke muto obuna na ye akomi de faible. Ennemi tozo buna na ye aza akomi siko très faible koleka kuta liboso. Bosunga biso, soutenir biso, kala mingi te ba discours ko changer. Le seul message na kopesa peuple congolais yango wana na bengi pe molinga mina ngai po na kopesa pe o eza na mutema na ye. Merci beaucoup. Mbote mwana mboka. Deuxième mokutani ya président Eli Martin Fayulu na mwana mboka matata podo Bon, premièrement, on a une question, nani a bomi mboka, nani a bomi mboka te. Soto bito yeba nani a bomi mboka, nani a bomi mboka te to comprendre. D'abord, okutani ya président Eli Matata Ponyo, ezali rencontre entre les Congolais. Donc, les Congolais entre bango, bazana a droit au kutana, muto ko empêcher bango azate. Et surtout bazaba intellectuel, baroka bola makambo belé, baroka bola science, baroka bola makambo susu, développement, makambo belé. Donc, eza pécheté. Nani a bomi mboka, nani a bomi mboka te.
Ce qui est le matata en point, bon, bon, bateau, régime est en place. Bon, on est pas bon ici, Mboka. Bon, on est pas bon. Banani, bandani, bosso, reçoit matata en point. Et ça, bangote. Pour ça, c'est le braquage électoral. Pour pas y peuple victoire. Bon, on est moutou, bandani, reçoit matata en point. Et matata en point, à Bomimboka, bah, funda qui matata en point na justice. T'as pas fondé la justice. Est-ce que justice est catholique matata en point? Est-ce que justice est condamnée matata en point? Justice, il y a un moyen à quitter matata en point. Et matata en point, c'est un majeur, un libre, un intellectuel. À mon équipe, n'a que sur l'an de Martin Fayulu. Et puis, bah, ça, ma collègue président est parti politique. Bah, qu'est-ce solo là, ma solo, tu habites en Anayo. Il n'y a pas d'interprétation. Matata en point, dans un Congolais, soit sur Martin Fayulu, il n'y a rien de spécial. Bah, ça, Congolais entre Bango, dialogue entre Bango et Zamalam. Mon cher ami, biso to outil qui sangani. Na manifeste qui sangani. To lobi bien que candidatique président élu Martin Fayulu aza candidat na biso et candidature na ye to négocier ngo na mutu mokote. Wana eza manifeste qui sangani. Donc eloko to lobi wana c'est notre candidat. To négocier na mutu mokote. Dédé. Mais Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, nulle part a-t-il déclaré qu'il est candidat président de la République. Nulle part. Et puis il y a un parti politique. C'est un scientifique. Il y a une organisation philanthropique. Oh, et d'Arabas, il y a violé. Et d'Arabas, il y a une guerre. À mon équipe, il y a un président Eli Martin Fayulu. Aïe, ce n'est pas un problème. Hein, mon cher ami, ce n'est pas un problème. Le domaine est belé. Il y a Martin Fayulu. Pas seulement non seulement la politique. Le domaine est vraiment multiple. Oh, Denis Mukwege a reçu Martin Fayulu. Donc, ça n'est pas un problème. Martin Fayulu a négocié. Article la Denis Mukwege. Est-ce que mon dernier politique Mboa Kabi Moukoua? Le président Eli Martin Fayulu a combo à salle, a confiance au peuple. A gardé toujours contrat social. Il y a un peuple. Donc, le peuple a fait confiance au porté dans le motema. Le président Eli Martin Fayulu a retrahir le peuple. Azui peuple, d'ailleurs, nous avons un programme. Donc, Batouana, ce n'est pas Martin Fayulu, Maramousso sur les ébélés. À part politique, Maramba domaine les ébélés. Donc, il n'y a rien. Situation pour l'année 2023, est-ce que ma pour l'année négociateur, vous allez être peut-être que vous avez un parce qu'il faut la fois le dit que pour un rôle de ma campagne, vous avez un ballon que vous avez pour la vie. Est-ce que 2023 pour la négociation? Ce n'est pas par les grimaces qu'on apprend un V5. Biso Tozaba Makako Mikolo, jamais Roko Sabiso. Makambo Tobanda on a yé, pas Kabila. Voilà où il y a des gens qui ne poto. Papa, Biso d'abord un toza opposanté. Na répondre nos questions liboso pendant que c'est là yo question mi balé. Na biso tellement boende ko ngai boloko efongwama te biso bi boloko eza congé pour na politicien. Et c'est le côté. Donc sera aussi sabiso asi sabiso et ça est le morote mais Congo yo eko kabamate. Lumumba kangai bakata mike. Lelo ya ke zoli na Lumumba. Akezo lina Lumumba ye nango. Soki pe ya nzoko, soki pe ya Lumumba to ebité. Mais akezo yango quand même ye nango. C'est-à-dire Lumumba c'est important. C'est-à-dire ato bomi batokama, ato kangi batokama suka suka bakobima. Boloko ekosila bakobima. Etango bakobima bakotelemela kaka. Moni mama mari batoko kangaya batike po nini? Boloko esila pour na politicien. Makamba boloko to banga te. Makambo nini oyo sobenga lukuta. Soki oyibi mbongo mboka, chef aloba yibi mbongo mboka pa songolo pakala pa mutu ingani. Mutu anza moyibi to moyibite. Mais kamere awa mbongo mboka bayibi mbongo mboka procès sali moyibi amona nité mbongo ezongité to ebité bisikeza aza moyibi to aza moyibité sikoyo docteur bandolo to bambani tango lipe mati bayibiso ke lipe mati yolo bakokanga mutu tango osala eloko moko te dollar e mati nyonso mati via bato komi cher biloko na mwenze mati toloba te tokoloba yango po yo pe olobaka na Kabila yango tokoloba yango tokobanga eloko te yo ku tolobaka otikala jamais kobenga Kabila président so organiser élection te oloba yango ni pas bakanga yo et olobaka makambo outrage commission critiquer Kabila o critiquer ye comme il a forcé mikolo comme outrage ezali boumbu biso pe tobike infraction outrage ezali boumbu donc infraction la route des infractions te faut kolongola yango les infractions te biso to critiquer la politique de son pays c'est un devoir sacré pour un peuple. Peuple a le devoir de critiquer mboka na ye po mboka etambo liboso. Ça se fait dans mboka belé. Macron coup ba bête bambata et bien très bien. Pas pour les bambata. Au nom de la démocratie. Peuple a dit que non pas pour les bambata. Ce qu'on a maloba ya pas mozobanga c'est-à-dire ozobanga de makasi. Et là ko zolo bananga maponomi. Donc élection égalité boye botobi na ye élection ezali na délai constitutionnel oyo batia mandat.
babi mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui te commune après 5 ans, il faut au Luka organiser élection. So organiser élection, c'est-à-dire mandat no esili kanga bisarake kende. Bisot na yo oyebi très bien. Voyage en yo kenda poto. Okenda na kotala match à Paris Saint-Germain. O benga marche, o ya raté biso ke biso mon nzela. Biso do marcher na nzela, to kenda carte rouge, to tambola. Tobi Kabila dégage. Même histoire, le réseau s'est répété. Et sur organiser l'élection, c'est notre devoir. L'article 64 de la Constitution. Et le but que non, tout Congolais, babi te oba luba, oba ngala, oba Congo, oba Swahili, babi tout Congolais a le devoir de mettre hors état de nuit toute personne ou bien groupe d'individus au banima kangamboka en otage. Donc c'est-à-dire tu resales l'article 64, tu retiens au Libanda. Élection ou pas, Chilombode dégage. Élection ou pas, parce que voix ezali élection, voix démocratique ezali élection. Marche peut ezali élection, réclamation peut ezali expression un peuple. Donc élection ou pas, Chilombo dégage. Message fort on a eu au peuple samouké situation à la Mouka et comme la Mouka est bien important de Konanga jusque là Moutao Kumba la Mouka a un bâton de commande déjà Excellence Adolphe Mouzitou, il y a un bâton de commandement. Jusque-là, tout ça bien important, la réunion à la Mouka s'est déroulée, tout ça ensemble, même idéologie, morale les a au zénith. Mais le corps à la Mouka, c'est la peuple. Tominigara toujours to benda, bakambina biso à la Mouka mato, il faut biso de tchara bango liboso. Le corps c'est la peuple, to lobi oh yo nyon soit côté ngama na la Mouka à trahir peuple to kolande na mabanga. Oh yo akomeka ko trahir peuple. Na batumi balo to tikana na bango to kolande na mabanga puis combat na e esili wana. Donc biso peuple to kosami mingi bazui pe ba trahir biso ebele. Donc la Mouka est bien important. Boyokaki ndeko Adolphe Mouzitou apesaki likanisimo pour la Mouka. Donc la Mouka est bien important, biso nion so to normal. Tozo kutana na ba réunion politique ya la Mouka est normal. Mais liso likolo liso. Liso likolo liso. Onga communicateur parce que boye ba ke débauchage ezoya. Azo sala remaniement, ba bengo remaniement technique. Ba moni ke ba warriors ba kokité. Na éviter tout so ba ke zo ba ranger, to ba ke zo ba nani ba Wagner. Na éviter. Hein po bango ba bi warriors ba kokité. Faut vraiment ba Wagner to ba nani ba ranger ba bundela bango. Ba longola remaniement technique, ba ningi ba débaucher. Tozo benda matoi. Tozo benda matoi na moto nyonso na kati ya la Mouka. Gouvernement na sala un petit peu ba lia biso le quoi ba lia ki na tango Kabila neti ba zo se servir na ba technique ya Kabila. Donc to nyozo ke na dialogue moko ba même sur dialogue moko boye o ba debochaka nani badibanga après nango badibanga lisute ba yozwa chibala. Donc même sur ba calcul wana OK Kabila déjà l'accès biso ba calcul machiavélique nyonso ya mabeto ebi yango. Donc tozo kebisa ba to la Mouka ozala cadre. Il y a dans un parti politique. Ozala ozanani surtout ambitieux banani tout tozo kebisa. Keba remaniement na bango soko kei kende na yo peuple a retirer la peuple a soutenir moto yo ya lingi te combat na ko suka na suka. Donc soko kei na yo kende na yo. Biso to continuer comme peuple. On a su ça avec Etienne Tshisekedi ba débaucha ba tebele mais atikala ka yemo Tshisekedi tili wana. Donc yangwala message fort ezaboye. Bande konanga ya diaspora. Bo abandonner combat. Bo abandonner pena combat makasi. Wana pena wana photo ya Sabino yango. Mais combat yango yo ezo salama e bandi de sikoyo. To bando ke na virage moko oyo liso likola liso. Mboka oyo eza mboka na biso, nzamba pesa biso ya bitina. Soki to kufi boye, nzamba pa ko condamner biso ta sambela ka lokola nani Ange Gabriel. Ato sambela soki nani nzamba ko condamner parce que après si on moko tonda bomengo et après si on moko zo mo sali nango eloko monter au kufi pe au rendre l'âme au keipe ka bongo. Donc sengi na biso to tia loboko dans la patte. Mikolo to monique botiki vraiment combat makasi. Il y a des déserts et salama mais bozo répondre en bien té. Bokomi na ba parti pris. Oyete ndeko mutako sabinote. Moto akenda na ngambo ya IDPS to koyebisa bino so mutake na ngambo kati ngambo IDPS to kolobana mloke mutu ingande ana ngambo IDPS. Mutu ingande akena ngambo union sacrée. Mutako sabinote biso na kati ya résistance na changu surtout toza ensemble biso ne sommet moral. Na yango wana bocha maboko na pat ndeko na bino Hervé Matata sengi tozongi la patriotisme amour patriotique. O alingi ya sunga résistance numéro za semoko plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59
28 392 on a une résistance vraiment en forme. Tolingi division T. En tout cas, tous on a une unité pour le combat. Merci. Merci monsieur le journaliste Kabouya. Bon message nangeza nandenge biso ba peuple congolais to souffrir. Biso to votaki mutu mususu mais souffrance lelo ba etela mutu mususu to komo souffrir au sakanati. Lelo to komo kabona na basi na bandako likolo kozanga musala 10 francs 20 francs. Basi ba komo kima biso ba komo kesala kindumba. Lelo to zo senga boy. Le président Martin Fayulu Eli et bonga na biso auto pesa yo il faut sala nango tina suka to sa capable ata to fani na banda to sa soutien ka pona yo ba mata ba kita élection et kozala so que l'élection ezate biso peuple congolais to souffrir to ko bima rouge ko sala mananzela o ba to beni basala ke zamu ko biso to ko sala nde ekoleka nde belé sabotage ko salama mais c'est ilombo ko lo batekete élection ezalati pour mabeza makasi danger za makasi Ezamba le bosote pato kota boloko ngana kota prison associé de malfaiteur mon public basambi sanga na bima kamera pa ibaka mbongo ya leta basambi sena mwasi na bana abima to bangela prison te prison basala pona mibali na basi Jama Kabundi wana a koti prison abimi pourquoi pas de biso peuple congolais azo stade de martyrs azo na 20 na prison a sangi sango comme amena na paton de service sokite likutana eto c'est la bango les 15 ba omona biso na nzela nyoso ba luka ba okutana to tambola bien. Peut-être ce monde, tu comme la police, tu vas te boire la pine. Biso ce que tu te bois l'endès comme Aboumuna Matoui. Tout ça déjà pour merci. Oui, merci, monsieur le journaliste. Vraiment, on a ces peines à négocier la parole. En tout cas, le peuple congolais a souffert de la façon dont biso tozo mema biso na kati ya mboka. Donc tozo mona pasi peuple congolais nzala na nzala. Tala journée mobimbo zomona peuple congolais zo tambola kosenga kolia ezomwana te yango tozoyebisa mokonzi ya mboka biso to na posa ya pouvoir na biso ezonga na numéro 4 o biso to votaki ye tellement akoki te makambo ya lobaki oya lobaki keno akokanga biso tokokene musika tondimi yango biso peuple congolais tondimi yango oyo ya monaki na moment ya Kabila eza mukie mais sikoyo biso pe toza na préparer ata ba minduki wana ekobetama biso toza prêt tokokufa po mutu ayaki otika mutu awa azate toza lisu likola lisu merci vraiment. Bon message nanga liboso monsieur le journaliste eza boy na makamnyo so président ya mboka oya loba le roi Fati abisa biso awa o gisalme banda biso to patienter que ne gisalme banda boye to ko sala to ko zwa misala to zu misala te to leki to keli susu na nino o alobaki o Congo ko koma allemand d'Afrique wana eleka donc na tuni yo président donc vision na yo eza pona ko laka to pona ko so laki o réaliser ozana vision libata mo libata zalaka soki amoni même soyi même obuaki soyi boye akimi mbanga dundi ngomba moko ako vérifier te que eza soyi to nini ozana vision libata vision na eza mabe mais ça zonga na zotinda oyo amonango so zo koka pouvoir te batikaka ba o bakokoka nde basali musala tozo mona dollar bané tellement le attention à moteur et kitaka te lipa makamnyo eza robeba eza la likamuna yo mokote oyo et sepelisi ba congolais ata na 1% ezate net eloko ni so awa to ken élection bilan no représenter bilan nini na ba peuple ke bandi mayo élection no eleka na senge pa mokonzi na biso Martin Fayulu si ogane mitema na biso to bomba yo na mitema ata ndenge ni to kosanza yo tozaka na mitema na biso tozi la vote to lekisa yo na vote ba obayaka kokosa biso to yebi bango merci alaka no kolaka sala ka Kisekedi alaka biso misala wa misala dollar e mati biloko nyonso e mati oke na pharmacie bo akise zo mata partout e biloko e mati Kisekedi akosi biso makasi atika mboko tozo biso pouvoir na biso a mérité à garant nation a mérité te. Oui monsieur le journaliste c'est ça bien tout ça madame
na mboka oyo me tozaka na mabe. Message nanga eza vraiment ya ko yebisa bato baza soki na parlement. Au parlement to mona ngo elo mo ezati. Pourquoi biso lelo ba congolais? L'état toza awa. Tozala na bomoto. Même na ndako papa azola kakabana, azola kakabana, azosala ngote. Bana bako pese kombo, bako fini ba pesa papa kombo. Ba pesa wana papa kombo. Papa soka ye na ndako bana ezana kombo bana soka ba bengi kombo na babandi ko seka. Siko yo moko lobela biso allemand d'Afrique. Et comme na Congo. Na comme ça ba jeune congolais ba millionnaire. Tout le monde en gote, état de droit. Tout le monde en gote, les peuples d'abord. Tout le monde en gote. Beaucoup de bisanga bino bat bozana ba communicateur o bozana na kata union sanitaire. Et le ko bino boyoko kuta na 200 francs beaucoup comme ça on a 100 francs ou bien à 50 francs. Beaucoup de bisanga c'est le ko nini. Tout le monde a besoin de la télévision ba débat bozo ko sala ba. Do bino ba bulaka nde boleka kana ba télévision ba plateau wana. Boleka kabiso. L'état bokene ko ba kuna bolobaka na kombo ya population siko population ngas bisot peuple ngo bisot. Beaucoup ça biso poani. Tala donc na kenanga musika te savon le coq. Ezalaki misatu 950. Lelo misatu comme combien? Lelo misatu comme combien? Vraiment bino zo ko sa biso Bomoni bino. Chilombo leta olobi ke ba boloko. Ma boloko ekotonda. Comme ma boloko ekotonda pona biso. Mais c'est les jours où bet salanga otala ozwaka ni passerelle oyo bazawana. Omona ba écrit wana Kabila kuto bino na IDPS. Bozalo finga Kabila tina ba miri bokomeli ye. Bokomeli Kabila tina ba miri oyo ba passerelle ya prince oyo. Est-ce que yo nande omona na makambo? Omona mambote. Ke oloba ke maboloko yotonda. Ndimaka ke otika place bato bazana manière bayo ko sala musala. Yozo ba finga bako finga nini? Bako finga nini? Biso toza critique. Tozo mona malamu te kana maloba na onde ezokanga yo. Kisala me banda neni. Kisala ngo eza wapi? Botika distraction. Bozo yela biso ke o biso wana nde eza wa budget mati. Bozana budget ya 11 milliards. Mais mbongo ya kosasa élection bokoko bimisa te. Mbongo euti libanda. Tosala élection na Kabila na 3 milliards 600. Tosala élection awa bazwa mbongo libanda te. Mais bino na 11 milliards ya munoko. Mbongo ngo eza wapi? Plus bokendo cha wapi? Ya élection koko bimate, bokibosenga euta kuna. Tala bande bazo kufa kuna. Na bitumba mbalombala. Bitumba ezana yango ekomiawa na bandundu. Ekomi na bandundu. Mboso ozo parvenir ko bima soko zoloba n'importe quoi. Oyo bomona oyo. Soki olonga kuna soko ekomi na Kinshasa siko bokoloba nini? Bokoloba nini? Vraiment pouvoir moko toyebi na communauté ko pesa. Boloba ki ba warrior. Ba koma wapi? Ba yepo na honneur à population. Tozu ba jeune na parlement. Ba koma wapi? To kabana Kabila mais la majorité nyonso ezaka Kabila. Otika ba distraction ko boyela kabiso. Biso na bino rendez-vous 2023. Tozo zela bino. Mais bon meka bolobo toko sala te ezate. Ba erreur wana ezala te soki te. Toko tika kama bele ya pamba na banzete etika la biso tondima tokende. So na kufi na Congo, ba okunanga na Congo na mabele ba Congolais, nyonso ba koko nga pe ba ko sepela. Mala mwana mboka. Yewana azokiwa kweli na baruki na muka. Wana nani? Wana amatana na punda. Shamba. Seka wana bakati mkuli. Message onga na moninga d'abord ngande dadi futur honorable ya Lamuka. Ngana zolo baboye. Tang nani papa kadi yo nani kadi mo bache wana.
akomi sikoyo lokola na filature ndenge basali ya bani kozwa bagroupe na ye kozwa bato ya union salite kozwa bagroupe mosusu mpo ete bakoma majorité na kata azwi mpe na kata Kasai azwi mpe bango bantu balobi kaka bango mpe bantu ya Kasai mpe bamoni yango mabe akomi kuna desu na Bandundu kuna aketi na bantu mosusu ya bafilature kaka bango na bango ake mpo ete baintoxike mpo ete ye bazwa bamajorité ekoma kuna na kati ya seni nde na ngonga nazoloba te mpo na peuple congolais nazoloba te papa wana tolingi tosentir ye lisusu te akomi deja azali deja deux bifas aza deux bifas lokola azali deux bifas ayebi te mboka oyo ezali mboka tomoni pasi ye wana abani kosala bifas abani kosala kozwa bato mpo bazala majorité na kati ya seni me nga nalobi te yoka bino bakongole bofongola misu mpe mama Marie yo ozali pote mpo na bana mpo na république mpo mokolo kokufa bakokanisa yo evre moko botala muntu wana babengi kadima tolingi tosentir ye congolais aboyi na makambo te bamindele mpe bino mpe bomona makambo ezokosala wana ye akanisi te mboko ye nde batya muntu mosusu tolingi congolais alingi batya muntu mosusu bo aya mabe abani muyibi oyo tozoboya akomi kosala bafilature partout nde ngai naza na makambo koloba te ngai nde papa Dadi honorable mbote mwana mboka ndoki ya liboso na Congo eza Félix soki kokutana na bato ya Kabila eza lisumu seke ndoki ya liboso eza nani Félix ntango baza na pouvoir na opposition na ba Martin Fayulu te balobaki non à Kabila non au régime Kabila mais nani asimbaki Kabila na mapeka nani abengaki Kabila partenaire nani abengaki Kabila mon conseiller n'est-ce pas Félix Tshisekedi Tshilombo lelo bayibelo victoire bapesi yo kaka mutu ayibaki victoire bato te balobi te okota na bato te mutu oyo topesi victoire areconnaître biso te ekomi ke biso tokomi bato mabe akomi ngando tokosala ye nko bon nga matata okende okutana na Fayulu eempêche ye te matata ponyo akutana na Fayulu ekoempêche mutu te surtout koma kakoloba na kokutana na Félix alinga aboya te surtout balinga kutana na Bemba na Mnumizutu bango balinga baboya te lorsque aye pa ya mwana mboka nga na pesa ye kombo deja ki yungula Congo na yebisa ki bato bazwa kombo na ngate ye koma ya mbongo ya bango Martin Fayulu ki yungula Congo akosala aza tami Martin Fayulu va tamiser tout le monde Matata Ponyo a beaucoup travaillé dans ce pays comme premier ministre comme Matata Ponyo comme Mobutu comme Sama Lukonde et les autres premiers ministres tango aye kokutana na ye na yebisa ki bato ke nous avons des chemins dans ce pays soko boy chemin Félix Tshisekedi chemin mususu tikali eza sute chemin mususu zakaka Martin Fayulu atelemi na gauche donc Matata Ponyo soki azoya aluki nzela kokende zate gauche telemi wana c'est pourquoi il est venu bato bakosa bakongomani te ezala bandeko ya libanda bokotaka na bapolémique wana te mpona nini akekutana bayebiso Matata Ponyo satan diable Matata Ponyo ayiba te tozoluka Félix Tshisekedi mutu aza na justice na maboko akanga ye te mutu aza na justice na maboko akangi ye te aétablir culpabilité ya mutu wana yo civil lokola nga na Matata Ponyo yo za muyibi kokende pa Fayulu te wana se yo yebi politique te Matata Ponyo a un poids politique wa koya na ngope pa ina biso pe esali pe bien ezala kola mususu azana poids politique akoya na ngope esali biso bien donc nous sommes des distractions Matata Ponyo félicitations que kutana président Yoli au comprendre que nzele za Martin Fayulu bo continuer bo suka wana te ebele bo kende correction de Martin Fayulu na bitumba o tozana ngo totika distraction merci beaucoup